naza mutu oyo na bande kokotela bato na bandako tokomela liboso kosala vol na quartier. Il faut tokende nango na niveau mo ya likolo. Toyaki kodeside koluka ba arme kobanda kokotela bato na ndako. Toyaki kokende na nini epa ya nganga moko bakota mbetsenge likolo kiso na opesa bino eza po bolongola mawa po bolongola pitié na mitema na bino. Ayaki oboma niawu ya bomoi asumaki la niawu atina kalebasi moko wana et puis atumbi chulai biso 5 tomeli tango tomeli directement esprit changeaki. Et puis papa wana azaki na 3 filles na ye na 2 garçons. Ngamta liboso na zaki premier ya violer mwasi na ye. Mais na munoka papa na ndolo baka nzambe na nga futa bino. Nga na violer maman. Et 3 ba violer bana wana mususu ya basi. Biso to sali mission so makile tangi teseke to mona loka to sali loko tata to zwimbongo. To yaki obeta papa na lichette na mutu. Choc oyo zuna loboko papa na ngai nzambe na lingi parce que ezalaki nde po okufa. Donc ozomela makile ya nyama ozo accumuler ba esprit ba entité négative. Nzambe meminga na 1973 Jean Robert Zaki na la famille na bino koko o abotaka papa abotinga ayibaka taba mukolo taba na lobaka mutu ayibi taba na ngai génération na ye bakozalaka na moyibi na siki na yo o restaurer loboka papa oyo mutu akoya epa na yo akozonga loyenge ayaki te papa oyo ayaki na pasi na loboko pesa ye guérison restaurer loboko oyo tika miku ebukanaki miku ezonga normal. Ça c'est Seigneur Jésus qui peut faire ça. Oh Yahweh, supangu nayo na mabota, supangu nayo na bekilizi Yahweh, supangu nayo na banation, nguye na yo papa, nguye na yo Yahweh. Soba moya, mokonzi, soba moya, bomana beka. Soba moya, mokonzi, soba moya, supangu ya, soba moya, mokonzi, soba moya, bomana beka. Supangu ya, soba moya, mokonzi. Beauté, Balandia chez Bisso Télévision, RL plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. Vous êtes au Canada, aux États-Unis, en Angola, partout à travers le monde. Merci pour votre confiance et la fidélité. Merci pour vos appels, vos messages, vos suggestions. C'est le vôtre, Papa du Niger, Mosolo, qui vient devant vous. Notre émission est intitulée Derrière les masques. Nana le brabongo derrière les masques. Les amaram ouyo. Et puis ça rapassi. Et puis ça rapé mawa. Na vie na biso totambola na batu tofanda na batu tolala na batu voire même tolia na batu topesa batu ba conseil mais toyebaka te derrière batu wana ezalaka na une vie moko ezalaka sombre ezalaka na vie moko ezalaka vraiment caché. Raison pour laquelle cette émission derrière les masques eya mpona ko révéler biso ba makambo wana
Merci na batutu balingaka Papa Denis Mosolo de loin ou de près. Merci il y a une grande équipe technique qui m'accompagne. Merci à, j'espère, Kachama derrière la caméra. Merci à Israël Mojo. Merci à Jacques Milambo. Merci à Papa Deogras pour la réalisation. Merci à vous. Merci à mon coordonnateur Elie Sinandouko. Merci à vous. Merci à Papa Chic. Kopé Sanga opportunité à Roleka na émission et derrière les masques. Merci à Papa Chic. Nazanga moté na plateau, nazanga ndeko ou aye ko confesser mabe na ye. Ndeko oyo aye ko confesser makam oya sala. Makam oya sala o mukili yebite. O mukili tantôt plutôt place oya fandaga bato amona kaka kota bimaka mais bato bayebaka activité oya sala kana simate. Yango tozana papa na plateau aye ko confesser makam na ye. Papa na ngai, bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour ndeko na ngai. S'il vous plaît, au match à moi voir pour qu'on a battu à Zoyo Kabiso la régie, Bayo Kamungo non malam. Bonjour. Bonjour. To Sameli. Nzambalola, Nzamba Bible. Natiki émission na ser lobo kona yo, tika ete monto solana papa, ezalanga papa Denis Mosolote, mais ala esprit na yo kota kati nanga. Neye bakopesa ye orientation na solution na likam oaye nango zala na biso de bande lokola alpha suka na biso na fin lokola omega na combo na Yesu Christo asala likolo na se. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Papa tomoni yo na plateau na biso ya derrière les masques to linto yeba eloko nini ememi yo awa na plateau na biso. Merci na parole. Koya nanga awa eza pona esengo te. Koya nanga awa na plateau na bino eza pona kobetelanga maboko te. Naza moto nasali mabebele. Nasali mabebele na mokilio. Tina ye awa ndo ozomona ngai awa naza criminel. Na bomi bato ebele, na violé ebele, na kati ebele. Na minute oyo nakomi na suka. Nakomi na suka ndenge naza boye. Namoni keso na bina vandaka boye. Nakoki pe enfer. Yango tindika na ya awa. Yango tindika na ya. Kosenga bolimbisi pa Nzambe. Naza mutu yo. Na bande kokotela batu na bandaku. So na koteli batu na bandaku. Tozaki ekiri, tozaki 5 personnes. Na 5 personnes ana tozalaki. Tokomeli liboso kosala vol na quartier. Koyiba muke kobotola ba téléphone na batinel. Et après avoir kobotola batu ba téléphone, toyo mona kete. Il faut toke nango na niveau moya likolo. Toyaki ko décider ko luka ba arme ko banda okotela batu na ndako. Et puis tozaki 5. Na 5 wana tokomo okotela batu, tokomo violer. Tonto Monique, il faut to matali susu. Tu es kokende na nini. Et pas nganga moko ba kota mbetsenge likolo. Ndenganga wana ayaki opesa biso kisi pe ayebisi biso boy. Kisi ona opesa bino eza po bolongola mawa. Po bolongola pitié na mitema na bino. Ayaki obomania ya bomoy. Tanga bobinya wana azuma kilania watina kalibasi mo wana azuna akene atie assez long ba cérémonie et puis atumbi chulai biso 5 tomeli tango tomeli directement esprit changeaki pe tozaki na kisi moko ezalo kwa kiliba do ata bakangi biso na kobelela ka kombo na belela oya pesa biso omona soldati kali kidiba biso tokimi toyibaka
tokotaka, toviolaka, tosalaka nyonso. Mais un bonjour, un bonne nuit. Tokende kokota na ndako papa momuyi. Papa wana, papa batu. Azane inosa po tokotela kamba inosa. Tant tomela ba makila wana conscience elongwa biso. Conscience pene longwa kaya kibo moto maweza lesusu te. Tokoteli papa wana. S'il vous plaît papa na to ke malembe. Olobi obandiki yanki non na quartier. Na quartier obandaki bozaki groupe de 5 personnes. Ouais. Obandaka juste kokota, koyiba et ko arriver à un moment donné boyo kende mbeteke. Ouais. Tant beaucoup mina mbeteke ninga ngapesi bino makile ya nyao asangisi yango na gene. Nde bomeli. Ouais. Continue. Tant tokoteli papa wana toyibaki mbongo ebele. Toyibaki tellement mbongo ebele ezaki mbongo na ye. Il y a des comptes finales. Ezaki mbongo des comptes finales pour tout travailler biso monter tous en abatu. Au balade la renseignement parmi les 5 personnes wana. Tokoti. Et puis papa wana azaki na 3 filles na ye, na 2 garçons. Tokoti, tous mbongo. Ngamta liboso na zaki premier ya violer mwasi na ye. Mais na munoko papa na ndolo baka nzambe na nga ofuta bino. Nzambe na nga ofuta bino. Nga na violer maman. Et 3 ba violer bana wana mususu ya basi. Na sima ko violer bango. To monique te biso to sali mission so makile tangi te seke to mona lokwa to sali loko tata to zwi mbongo. To yaki obeta papa na lichette na mutu. Mais avant papa wana akate mutema atike ka maluba moko aloba na biso nzambe na nga afuta bino, nzambe na nga afuta bino. Eko bima to bimaki to yaki okutana na mbiskadi moko. Ya chipe ya basode bande ko sala patrouille. Babandola nda biso to bando kima. Wato sala mission na kota rigini na likolo. Nde to bandaki okima. Basoda wana bando beta masasi. Biso pe lokwa to zaki bien armé, misusu bazaki na masasi, misusu bazaki na ba machete. Ba misusu ba beta ba masasi. Ngai na monike te na se sauver. Na eko sauter mire. Ko sauter na sauter mire mapango wana rigini eza omona mire nango mukuse menacé eza mulai. Ko sauter na sotaki na kenda na ke kwela ndako moko bate bakule déjà premier béton. Na longo depuis le colon na kweli ndako wana bana baluki soti na se na bando tourner. Et nazaki kao. Baningo bakangaki baninga oyo bakufaki. Nga bato baloko tanga na ebite. Bameminga na hôpital. Tout bameminga na hôpital na yo se retrouver na hôpital. De côté famille te pour sope to kesa mission to bimana ba identité te. To bimana identité te pour soki ata bakangi ngai ba mona place na vanda ka te loko moko te na kombona ngai te. Ndeta on conscience comment zonga na yo se retrouver que le boko na nga oyo ya droite. Ezaki obukana épaule na nga oyo. Mikuwa na ngona kati nyonso ebukana kina ndenga mabe. Nde na bando pesa ba mamero bandeko na ngai. Baye obenga papa. Babengi na mama baye na hôpital. Tant baye na hôpital batuni ngai nini. Ebisi bango ke na kutana ende na ba criminel. Po bango pe bayebi musalo nga sala raté. Bayebi musalo ngai na sala raté mwana bango. Hôpital wana bado te ba singa yo so nzambe te ndo sana bomoi te. So nzambe te ndo bikite. Okui place muka mabende ni epole ke koma oboye. Be singa folu ke longi ya nzambe. Nga mona se décider na tika na vanda mais ndako tokota tous les jours na mona ka ba image netina ke iba. Netina ke kote la bateau.
Malgré tout ça, le beau que robukana, mais au moins dans sentiment wana, ils ont poussé au cas qui nous riba. Malgré tout ça non. Sentiment wana e poussé ngakana iba, e poussé ngakana côté la bateau, e poussé ngakana sala oya mabenda bande ko sala. Nabité. Babi nangana luki luki nzambi. Nzambe ngana vivre te nzambe okelanga mawa. Nzambe okelanga mawa pardon. Papa langai. Olobi bokota na ndako. Bo viola bande ko beskize nga pona ba na ba momu za propriété peut-être bana bazali bolongo la bana s'il vous plaît. Olobi bo oyo nde o viola mama ya mukolo. Pe baninga na yo babandaki ko violer bana ya mama wana ainsi que mobali no aza wana présent azomona ba acte obino bozo sala. Nena sima nango mobali naye alakela kibino mabe. Sans alakela bino mabe na kokima na bino lorsque vous sautez mir baninga na misusu ba kufi ni ozusha kina loboko oyo ko rendre compte que vous allez na kati ya hôpital. Papa langai. Tangu balaki ko sala makamone ya koiba. Nanda kuna bino bino sala ne ko kolia te. Nalobaki oyo nga salaki to place nga komaki. Ezaki ka kozangelo ko kolia te. Entourage pe bébé sa mutu. To bande ko sala trop na ba masa naliaka. Mais na ndenge na nga moya ki mobali. Mama somona basangani tokeba to sangisi mbongo. Momona nga na mbongo te. Momona nga nazata na 50 francs te. Pona ndako naza déjà mukolo ba para ba ebike oza déjà jeune garçon. Ndena yango tokome ko kende na bango. Akomo lukana ba nini o bango pe basalaka nga pe na bando salango. Nzo ane bango ba botolaka. E bandanga na ko goûter diamba. Le jour mort na goûter diamba na bango. Tant to goûter diamba wana vers ba 21h. Tu es ko bima na prince, tant to bimi na prince. To mona la fille moko je me souviens azoya na sac na ya main. Ba botoli sac na to kimi. Tant to ke fond la sac à la fille, to moni téléphone. To moni na $10. Ba ipsinge zala ka boye. Côté esprit ezana ngo copia pete. Ezalaka boye bino makambo sala yango ti bokenda baba. Makambo yango biso to salaka. Na moni yango normal lobi nango le sou toke to meli diamba male nga pe na komo botola na ndenge nanga. Nga pe na komo bima prince na bango. Si to komi batu moko 0R. Biso to lati bakagul na quartier. Ko botola batu biloko voire même postura. Ba maman bazaka bazana basaki. Bino boleka na moto mbango ndeka to leka na moto to botoli saki. Ndeka to leka na moto to botoli saki. Si to yo mona ke te photo koma pena ke to kuma osala ba makambo minene to gagner mbongo ebele. Ndete kome okotela bakabanda. Yango na teleki émission na bino oize émission nzambe. Na ko tubila o nga na sala nzambe okelanga mawa. Nde na zabwe. Na ndaku na ofanda te. Na ndaku na olala te. So na vandika wenu. Uyiba te. Ok botola te. Na mona komi na posa na changer mais na okoka te. Na okoka te. Na tala bino na TV. Na mona batu ndenge bayaka. Kotubela nzambe abongola ngai nzambe changer vie na ngai. Naza vraiment mutu mabe. Nga ndenge zo mona nga boye. Naza mutu ya mabe. Nde na fe no boye. So na yaki awa te na kova no 2 minutes te. Na butu na osalo mabe makasi. Nga na yoka so mawa te. Na posa nzambe okelanga mawa. A changer vie na ngai. Abongola ngai na zonga nde nazalaka. Malgré tout, naebike na ba place to côté ko réclamer ngai mais nzambe on changer ngai. Yango na ye awa. Donc papa na ngai to otanga na Exode
22, verset 1 à 4. Yoka oyo parole de Dieu lobi na oyo salaka. Ndeko sotala ngai mukana na nzambe yebisi biso boye. Si un voleur est pris, il doit restituer le double de ce qu'il a volé. Wana ngai te makomi ya nzambe. Ndeko na ngai Bible ezobisa biso mutu oyo ayibi makambo oyo asali wana etumbe kopesamela ye koleka na oyo asali ndenge makomi ekomi. Yango komona yo oyibaka, yo osalaka bato mabe, mais nzambe ako etumbu no eza ya koleka. Yango omoni ntango boki koyiba baninga na misusu bakoyi bakufi, yo ozi shock na loboko. Shock oyo ozi na loboko papa na ngai nzambe na lingi yo, parce que ezalaki nde po okufa, ezalaki te ke po ozwa shock oyo na loboko. Nzambe apesi yo shock oyo alakisa oke alingaka yo, alakisa oke aza nzambe ya bolingo, alingi ke otika vi wana, alingi osalela ye. Oyebisi biso ke okota ndako ya nganga bakata makile ya nyau basangisa ngona agenya yo mela. Mutu nyonso azotala ngai, mutu nyonso oyo amela makile ya nyama, ezala ya nyau, ezala ya mbwa. Donc ozo mela makile ya nyama, ozo accumuler ba esprit, ba entité négative. Ba entité négative on a soki ba ye na kati ya nzoto na yo, ba okoma kopesa yo ba désir selon esprit ndenge ezotambwisa bango. Yo omeli makile ya nyau. To omeli makile ya nyau, yango molaki na ba racine na yo, na ba veine na yo, ozalaki souvent motivé na esprit ya kimoyibi. Parce que l'effet ya komelaka makile ya nyama osangisi yango na alcool. Donc obendaki déjà osalaki appel des esprits sans les savoir. Donc yo moko okotaki en contact na milimo ya mabena le bon na lingala. Yo moko okotaki en contact na milimo ya mabena ntoto no sans les savoir. Donc okoti en contact na bango, yango zalaki souvent donc zalaki souvent ton rôle ba bandeko excusez ngai, zalaki souvent motivé na kendeka koyiba na salaka mabe parce que o toléraki déjà ba esprit mabe na ntoto na yo. Tant ozo sanga makambo oyo ezo salanga pasi, ezo salanga mawa kolobaki na ndako des fois ya kodezalaki, des fois ya kolata ezalaki, mais yo ozaleka na esprit ya kimoyibi. Ozaleka na esprit ya kimoyibi. Ça montre que source na yo, origine na yo eza bien te. Na fana kinye na zolanda yo, tant ozoloba nzambe meminga na 1973. Pendant que zoloba na zoyoka yo nzambe meminga na 1973. Papa na ngai Jean-Robert azaki na famille na bino. Jean-Robert aza koko o abotaka papa botinga. Merci Saint-Esprit. Jean-Robert wana na mboka ava bino nyonso bobotama. Na mboka na bandundu, merci Saint-Esprit. Na mboka na bandundu, Jean-Robert wana ayibaka taba. Tant ayibaka taba wana, mukolo taba na lobaka mutu ayibi taba na ngai. Génération na ye bakozalaka na moyibi. Ki moyibi na génération na aussi la te. Izalaka maluba wa lobelaka koko na bino ya Jean-Robert. Ne maluba wana eye kozonga epa na yo. Donc koko na sala kimbeba, mbeba wana eyo kolata epa na yo. Ndeko zola na ngai, obotama la famille, oyebi ba réalité ya famille. Obotama la famille, oyebi batu oyo ba exista liboso na yo te. Na osenga na bandeko bozota la ngai à ce net moment, bosalaka effort ya kotuna ba papa, ba mama. Koko na ngai azalaka nani banda ko sala ni na vie. Ndeko na biso na plateau aza moyibi. Mais pour que esprit ki moyibi kota ye, koko na azalaka moyibi na mboka, ayiba kata babalakila ke mabe. Ne esprit wana ki moyibi eyo kokota pa mwana o aza innocent. Mama yo bota mwana koma moyibi.
mama yo bota mwana koma kuluna, mama yo bota mwana koma kizengi, yo bota mwana bota maka bien kad na miniti boy mwana koma ndumba. Pourquoi? Parce que ezalaka na mutu moko na famille na bino a existaka na eloko wana. Lorsque bo kati ba lien wana te, bo briser ba lien wana spirituellement te, eloko wana sa nini ekoya kozonga. Yango moni eloko wana ekozonga epa na yo. Et senga na yo oleka na délivrance. Oleka na délivrance, pardon. Mais pour oleka na délivrance, ndeko na ngai, il faut ya Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nasa pray ya osala nyoso na moyo dake nzamba zawa. Uzomona na koko nga kufaza na mboka. Nzamba kila na mawa. Tango yo moni koko azaki na mboka. Nyoso ndengo olomi. Na komo tangi. Nébité. Na pesa nzambe nini po limbisa ngai. Soki loko pesa nzambe za nasa pray. Depuis accident de ça Emilio, ça fait combien de temps? Depuis le beaucoup n'a pas bukani. Oyo donc il a 5 mois. 5 mois. Mais n'a nous pas na comment sentir. Vraiment peut-être qu'il est le beaucoup. Ba minga nga ba ebisioni. Pardon. Ba minga nga balobi. Na bando kota radio. Après un mois, batala akala le beaucoup on a katiso mikoa. Et ça depuis na oke de ba radio mikoa ngona nuka ezongi ndenge ezalaka te. Nzambo kilanga mawa le beaucoup ezonga. Makambo ekomeli yo eza yote. Eza esprit ya koko na yo akufa. Nde eyaki ko ekarne na kati ya nzoto na yo. Nde omoni Nzambe a frappé yo boye. Mais la souveraineté na ye Nzambe alingi kaka abikisa yo. Nzambe alingi osalela ye. Yango omoni nyonso oyo ekomi. Oko accepter ko yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na vie na yo. Nasa pray yo yamba Yesu. Nasa pray. Simba loboko na motema. Nasa pray. Loba maloba oyo na sima na ngai. Loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Na ye epa na yo. Natiki nyonso oyo na bandaki kosala. Nakabi vi na nga epa na yo. Nalingi yo kota kati na ngai. Nakoma kosalela yo. Oyo nyonso nasalaki dans le passé esila. Nakoma moto ya sika. Makila na yo epurifie ngai. Na kombo na Yesu Kristo. Amen papa. Amen. Oyo fanda. Bofanda. Bande ko bota la ngai. Obota mwana ba famille. Oui bakati mama bota mwana. Oui bakati eloko ni esala po mwana na nga akoma kuluna. Eloko ni esala po mwana na nga akoma impoli. Eloko ni esala po mwana na nga akoma nyumba. Nga na boti mwana na nga boete. Na pesi mwana na nga éducation ote. Mais eloko ni esala mi po mwana na nga akoma boye. Eza ba source ya ba famille na biso. Yango il faut okataka ba lien familial. Il faut okataka ndo sambela ndeko langa kataka ba lien familial na vie na yo. Bujisaka ba lien wana. Zala racheter na makila na Yesu. Le sang de l'agneau est purifié yo. Et kangola yo, et comme ça mutu ya sika. Elongola yo ba état ozala kinango okoma na état mususu. Senga kana makila na Yesu petolaka yo, échanger ba vibration. Échanger yo style ya vie. Et briser ba lien familial. Ceux qui bozo sala ba prière wana te bonoko vivre makambo oyo obotamaki bien du coup au changer. Nzana pambola yo na courage oyo aujourd'hui ya kuya ko témoigner. Ezana bato mususu makambo basali oyo ba ko témoigner te. Nyo na témoignage ka oyo pesi nzambo nga na sambela ka wasala likolo na se miracle e kota na vie na yo. Okozwa guérison na vie na yo. Amen. Loboko wana peu importe ominganga balobi nzambe ya restauraka.
Nzambe alamusa Lazare na kuna. Ou asala ki 3 jours aya sambeli po na ye Lazare abimi. Alobi Lazare sort. Lazare abimi na kunda. Ikamusa ki mokili. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aza aussi capable yako bikisa loboko na yo, peu importe o minganga balobi. Bandeko balandi makambo oyo eza makambo ya pasi. Eza makambo ya somo. Na pesi bino merci parce que bozala wana souvent soki monsieur Koti bokomantaka papa Mosolo merci pour l'intervention na yo. Tosepelaka souvent na ba commentaire na bino. Bo hésitaka te bo komantaka ba commentaire na bino pesaka biso makasi et fortifiaka biso. Tomona ki bolandaka biso. Tomona ki boza penda akona biso. Merci na bino papa fuka mana sambela pona yo. Nzamba lola, nzamba Bible, nzamba asala likolo na se. Na seki na yo o restaurer loboko papa oyo. Loboko oyo ezala restaurer. Yo lobi ki na makomi na moto akoya epa na yo akozonga loyenge ayakite. Papa oyo ayaki na pasi na loboko. Tika ete ndenge abima na plateau oyo abima lolenge akotaki te. Pesa e guérison. Restaurer loboko oyo. Esika miku ebukana ki miku ezonga normal. Na kombo na Yesu Christo oyo asala likolo na se. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Olo lelo ko na olati. Ça les fort lo ngala wana kombo na Yesu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça c'est Dieu. Ça c'est Seigneur Jésus qui peut faire ça. Izaka yonzambi. Izaka yonzambi. Izaka yonzambi. Bande ko balandi to komi na suka ya mission na biso na pesi bien merci parce que zala ki coacher branché ya kota la biso. Wende koza na sima. Oyo ta la biso na TV. Izana makambo oyo sala. Numéro na biso ezana passe ya ba ya télévision. Benga biso ya ko confesser. Confession na yo eko édifier mutu oyo asala ka makambo atika. Tozaka na besoin na bino boya ko confesser. Munyo sa dinga soutenir Dinis Mos papa Dinis Mosolo de loin ou de près. Benga papa Chi kozala malamu mingi. Merci à Israël Mojo, merci à Dieu grâce à pour na musala kitoko, merci na batutu batali biso, merci na bino tokutani à la prochaine édition. Au revoir. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata PHPLA la fin de l'année. ndeko nyonso to ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike esike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 elobi religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant eza ko consister kozwa soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa yo. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la
piste na biso ya monene tala trône ya bamarie batable ya boyi tala baverre na biso verre à champagne ezali verre ya vin ezali verre ya mai ezali epa na biso bapesaka moto champagne na verre ya mai te parce que on a tout baprotocole ya boye wow voilà espace vert na biso bato balinga bababy shower baévénement balingaka espace vert tala endroit na biso mpona baévénement nyonso baconférence bamariage bafête de baptême bacommunion baretrait de deuil nyonso ka awa na Juleric House. En tout cas bato ya kin bamariage ya biso nyonso toko imite yango awa parce que toza eloko ya politi. Merci Juleric House. Alors là, Juleric House.